Vous avez un hôpital, mais vous avez un hôpital qui a fait un résultat bien. Vous avez un hôpital qui a mungangana ibisinga ayibisanga pe mais ndenge za ningwana yebando otika utamusa isumu tukate miss no belis no na moko le kufunga maka isumu abi na koko tsona ba hôpital nyosho za village chasi na tino na Afrique Sud ba tiko mona ngote eloko ba tiko mona ngote eza lanspierre ba beta kiyo ya butu na saka kobela makasi maladi na banda kobela ebanda koyebana te omoni kande otie makona yo awa nyonso etungisaka yo esili abi prophète konde ye wana totindela bino oyebienga bina yebi ye mama ko namoni amemi mwana ya bebe na liputa apesinga na bipapa oyo akufaki ye te abizwa ye nkolo azongiseli yo okobota ye le 17 juin asimbi mwana telemi prophète aotala ye kaboya ayebisi alobi soki otamboli te bapeyi onkolo alakisi ngai okotambola ngo ndenge nini totambolaki presque na bahôpital ebele basali mpe bazalaki kotika biso te na nzela nde tozwanda kotambola naye azalaki deja mokufi bato baoloba na nzela mama oyo ndenge aza naza ebembe me nafandaki ka aboye namoni papa moko ya mwindu aza mwa aexplike kande prophète azalaka aye awa l'homme de Dieu aseki abi kobanga te zalaya na kondima kolo na biso akomi monisa mwana asa kufaki na ye badokter babundi kuna mpe badokter basali mama esili bazotalaka position ya mama mpe ase akei. C'est pourquoi babengi yo sa grandeur na yo ezali toyebi te dimension ni toko imagine yango mais ezali bamerveille bano toyabeli loba mpe tosina kocomprendre ke accomplissement o Kristo alakaki utakala leleki ntina mokolo na lelo na nzela liloba na nzambe oyo elati nzoto babenge prophète oyo lobologe bandeko amen ngape eko témoigner na kamona zaidi na ndao ya mwana. Je pense que moi moko ya kamo kumune iloki bandeko utala église oyo osa o masekite sans masekite pourquoi parce que kawo zaidi na ngai kamo mwana zaka mposone kana sangwa de personnes qui naki mwanda na salaki fete na ndao uzonga na zongaki ekuta mwana sarpapa na tuni mama juste mes amis on était tout bisous et bébé to tambola ki mokena ba hôpital mais to mona ki hôpital na section ba résultat bien té na mona bino to ko ma no pa ya dono na 14e pour yemu banis peut-être awiba bini na musu mwana ko ma bini ba lom ko tala mwana amona ki mwana uso mwana izaki vraiment bandeko mais on la paix de mwana oyo baki ambaki ebisiki sokelo papa ndeko zawana sa charge ya kokoti ka sikoyo suko siko sa charge ya kokoti bokide hôpital mo basali d'examen ka ba ya baki tusimbaki pe awo na sa charge ya kokoti le même jour wana tunaona pe mwana ndenge tukindaki na tawa tukindaki na mwana atamoli ti tukine hôpital base mwana d'examen lelo tusuka moye mwana rétablir santé na ye ya ona kumisa oyo nzambe asali ngai amen amen libota na kumisa monena tata oyo asalaki na bomoi na nga depuis na ndimi ya liloba oyo ya liboso témoignage ya liboso na nga ezali nazalaka na problème itali ya appendicite na problème ya appendicite etungisaka nga makasi ezwaka nga mpeta temps na ntango wana na kota eglize ya Kitambo nakende hôpital contrôle bayebisaka lelo kani ozala okozonga ndako te fo baopere yo nebisi nganga nga baopere nga ndeni parce que naza na mbongo te
fona zonga ndako habite so zonga ndako eza mabe yesimba te ngate fona zonga ma decision ile kaka na zonga ndako na kombe na ndako na lali nanga na tongo pe la muki na ke matinal na kombe matinal pe matinal ko bi mara bi matinal na zonga ndako boye musakola bengi ngabi frère yaka na ke na vandi to solo la bi osana kaya ya pandisi fa ba pere me umutu pe osa mbongo te to sa ndi ngabi papa banda loba yebisa nga yango me na zonga enda ko parce na ko kati abi to za zana ondima ko la osala amona ser mo banda ko ta yebisa yana na jina yo wana abi te papa na jite abi sanga flagon wana azu flagon aningisi atangisi nga de matanga na munoko abi kende pozana pe na makoki te me kende yawe na bisa ko memonisa na zonga na ndako na koti na lali na butu na mona nditike bazo opere ngai basanga pendo opération na la lipa na sutu kwa boina pongi opération ça va na la mugi na tongo na ke église ta ke ka église kaka même musalo amona nga benga biaka obana kolela mais yawo déjà ça sali ba fongole déjà opéré nini libumuno balongo ne sama bezalaki ayo la sanga siko photo moko on ta pena yeba na no l'homme de Dieu ta la singa mo mais mutongo docteur on va opérer ngai salaki oyo abi bon ya ka razo loko amen libota bon banda la tango wana banda la 2007 sina lelo ki me kota pasa na yo ka ngo sute témoignage nanga mi balé zali na problème na salaka accident ka ana niveau ipen mis na ono sibo ba kanga ngo na babandi pasi benza pasi ya pasi na kota hôpital la borne munga kenda pansement ba yo fongola lisu moko taba fongoli oyo batiki oyo munga ngana yebisinga be mais ningi sa ningwana yebando otika utamusa isumu tukate mis no belis no na moko ne kufunga magaisi te on a discuté na docteur wana nebisinga yone muto lobby ngana ozela réponse mutu moka tika il faut alobana ngaso mutana lobi nanga ndina ondima mais nengo zo lobana ngana ondima yote abla mutu ni nanga tika ngabo etikali nzambe alobana ngaso nzambe alobi nanga wana na ndimi na bimi ko bimaka na bima libanda bona okutana na mama mobo abisanga papa nini we ngaba tena sala ga accident ati na ola so hôpital mo bokende batala nana na kena hôpital na batala ngabo lisu neza na pota makasi na kati mais faut l'andara traitement traitement ozo senti pas sur la té moi ola les até basala ba yebsinga nengo zana fo mona papa no que pas l'homme nazane loté transporter nini té abi faut kende kaka nazone zana kina pas l'homme na ko pas l'homme ne ba luba tangwana l'homme so yamba na nunga na ko tsana mulonga bata matondi na koti na komi liboso papa pesinga ka mbote atali nga pe na lobelo kote pe lobelo te na bimi nanga na zonga na ndako ndenda ke tumbola ngo lisusu na yebo mosa yebisinga te lendi zonga lisusu pa l'homme de Dieu nga papa na uti deja kuna bite zonga na zongi wana penza turana na banga lelo fo na loba na kei na zana 2000 francs na poche na 2000 francs na koti kana mlonga bata matondi na komi na pesi papa na bisinga papa lisu nanga ona okokate na osanti ndetike ndeti loko mozo nge bimanga awa so douleur bandi ndeti stende so nge bimanga wa abi na ko kotso na hôpital nyoso za vila Kinshasa na tino na Afrique du Sud ba tiko mona ngote eloko na ba tiko mona ngote eza lance-pierre ba beta ki yo ya butu mais zoagie pétrole pliqué na lisu na yo kolo na bisa ko mimonisa ngamen papa na bimi na komi na ndako na zuji na te na misu na kangi bandi na bana olala te na tia jiwana de 15 na osutu ka 0 banda na ta wana 2016 tina lelo kimeko ta wana kumsa munene na tata amen libota na ekumisa o nzambe asalaki kati na ngai kokota na ngai liloba na yebaka liboso te ke eglize iloba ezalaka na banda kosambela libanda me nazaka kobela makasi
maladi na banda kobela ebanda koyebana te na banda kokota so na koti hôpital esali neti edimine soki nazongi na ndako ebandi lisusu mokomosu nakendaka na hôpitali nazalaka mpe na kisasa te nazalaka na intérieur nake na hôpitali batienga bakisi nalali ntango nalali boye namoni bato ebele baye balati pembe balobi lelo eza suka ya mokili yango biso toye awa bazobina batienga na katikati bazotourne me na nsima na bango namoni papa moko abimi ayebisinga te kobanga te omoni suka mokili oyo baobelela eza lelo te kobanga na o te natuni papa na oza nani ayebisinga kombo na ngai nazali kombo na ngai wana me tika bango basala fin du monde eza lelo te nasutuki boye naza mbeto hôpitali epuis maladi yango mpe esalaki su ndenge banda osala te ekomi kaka bongo navandi naye kodeside nga bite na intérieur awa traitement malonga eza te fo nakenda kisasa nakelanda traitement ntango naye nasali 2 mois naye omona bandeko moko boye tokende kaka na église ya liloba wana ye mpe nyonso liloba ezaka te liloba ezaka delvo 1 bayememanga na église ya liloba ntango nakomi kuna basali bayambinga bayebisinga fo nakende na nunga mpa l'homme de Dieu nake na nunga na kiti na nunga boye navandi libanda natali boye namoni papa na oyo ayebisaka nga fin du monde eza lelo te natuni moto amemaki nga oyo wana kuna nani abi te wana profete konde nga bi te wana kombo na ye nazali ye atuni nga eske yo moyebi ye nga binga nayebi ye banda na mboka na biso kombo na ye ezaka nazali antuka nabangaka kokota wana l'homme de Dieu abanda kopesa biso mbote okoti natie kaka motema makasi mpe nakoti jour yango mpe ta nakoti ayebisinga mpe omonika nde otie makolo na yo awa nyonso etungisaka yo esili nakenda na nga mpe hôpitali te namela mpe meme ji te me ti nazongaka maladi wana esila depuis 2004 ti lelo nazawa esilaka bongo témoignage na nga mibale na 2010 nazaka na zemi ya mwana nga na angele wana en tout cas pasi elekelaka nga zemi wana ezaka 2 mois nabaka na olongolango nake nameli kisi nabandaki na liloba nabikaka nakomaka na ida kozonga libanda pa nabiki na nga deja natika nake nameli kisi kantia na nga moko alakisi nga kisi nameli kisi premier tour esimbi te aye ayebisinga bakisa nabakisi deuxième tour esimbi te aye ayebisinga mela lisusu nameli troisième tour esimbaki te me ntango nameli kisi wana zemi ekomi lokola liboke moko boye evoliaka te donc ti ekokisi 5 mois ezalaka na nga bongo ezokola te nzoto bien te libumu eza bien te moko mosusu nalali na ba 14h nakimaka mpe église amandaki esu église te na 14h ezalaka mardi nalali libanda naomona bana moko ya mikeba ye wana bayebisinga mo nde batindi biso to akozwa yo ngabi naokende te babi yo lelo koboya te tozokende nabandi okenda bana wana nakea bana na ti naka basoda nakomi naka basoda fale babeta nga bafimbu babeti nga ka fimbu moko batali babi te mwana aza na kati ya libumu aza na bomoi bobeta ye fimbu te bamemi nga na hôpital bake kuna bafongoli nga libumu babimisi mwana basokoli mwana batie ji ya petrole na kati ya libumu na ngai na suka nango bamemi nga na ka moko boye papa moko azali kuna na bato moko ya mikuse na porte na bango batie bakoni batie moto nakoti kuna nakuti mpenza oyo babengaka Simo Kimbangu nakuta ye na kana atali nga ayebisi nga omoni robi wana olati soki ezwi makila ekolongwa sute tashi wana ekotungisa yo na bomoi na yo mobimba alobi na nga boye eske ozomona profete Kunda nga alobi wi abi profete Konde ye wana totindela bino oyebi nga bina yebi ye nasutuka boye na pongi mpe ndenge nazalaka boye nayebaka l'homme de Dieu aza mosala nzambe ya solo batindela biso amen amen bota nga mpe nayokumisa oyo nzambe ya liloba asaleli nga na nzela mwana nga mobali nalalaka avant nazwa zemi na ye nalalaka namoni bato ebele na porte bato ebele na porte siko bakuti nga na position moko ya mawa namoni prophète ayebisi bango
bozela wana kuna yebi l'homme de Dieu te na mona ki na ba photo bozela ngana kota ngamona ke si sa problème na ye akuti nga libona litama na moni l'homme de Dieu tellement na mona ki na ba photo na surtout ki aisinga bi ko banga te na ye pona kausa ma ya misu na yo ba mako na moni amemi mwana ya bebe na liputa apesinga na bi papa oyo akufaki yete abizwa ye nkolo azongiseli yo okobota ye le 17 juin date oyo okufelaka mwana oyo olela date pe okobota oyo na pesi yo cette fois-ci na pesi yo serviteur akozala bitumba mingi me soki obangi etali yo déjà nayebisi yo nabi bitumba ngo abikotuna nga question te l'homme de Dieu abaluki akei wana namona l'homme de Dieu te et okoleka nakomi mpe na zemi natango nakomi na zemi na banzambe zemi yango na bitumbo de balakinga nanobanga mais zemi yango ezalaki soki na hôpital eza te oye na basale ezali naye kobota ntango naboti tellement déjà papa aloba na obota mwa mobali naye obota mpe mwa mobali naboti libota bitumba ya bitumba mwana bebe a 3 mois mais aolinga comme aveugle donc nazaki vraiment kobanga te eloko ebangisaka l'homme de Dieu salongola ngango naye okumisa nzambe parce que bebe na nga wana abeli babandi otraité mwana mais docteur ayebisa nga abi madame landela mwana o fièvre matate puisque so fièvre mati akoma na pama makila nga bi mwana nga o aliaka misunité pama makila eye pa na ete tie ko sala ke moi si moto kanga mani bambetu amoni mbeto ezo ningana nga kuna ndako yemba na tele nzembo na téléphone no yemba mais non c'est senti te ke mbeto ezo ningana ta mbeto ezo ningana bi na nga madame tala kuna mbeto ezo ningana natali me mwana za bébé mais comment ko ningisa mbeto be mwana zo kanga aza kuna minu te mais azo kanga minu donc natali orena na paniquer na seki na fuka moi mwasi wana kaka kia bengeni nga ba docteur balobi madame oyo ozana nani ngana obi nazaka nga moko comment yoko ya na mwana na hôpital mais ozaka yo monga bi nazana nzambe lungu bazui mwana ndenge anda okanga minu après ayo tika donc c'est comme si ndia kati Nathalie na God nazalaka na moni ja kokoti mulanga kokoti teme nazaki nango na simbi on na boko po ba docteur na anda ko boya ngana pakola même ji même photo l'homme de Dieu na nzoto banda ko longola mona so ba yo traité tanga telemi na moni abimi mbango akebenga baninga na ye baninga ne bayeba koti bakomisa tu na telemi kawana ale bayebisinga madame mako finiki mona droit bayebisinga madame yaka na longwa na maboka docteur na ye na fongoliji na fini mwana munoko na koti siège na longoli mwana nga nini mai bataka na kati na fukami na bando emba 7e trompette et puis na juiji etikala ki na sopele na nzoto mwana kosola la muki ba docteur ba binanga oyo donc ote osali mwana oninga bina pakoli eji ya pétrole musu salobi azaka mondima lilobat omona ate so mwana alinga lela ebisaka kimia ba liloba seke pesa kimia libota ba docteur mususu batunanga osambela kana liloba pinga bi église nyosa lilobo bokomona eza ya prophète konde ba docteur mususu kutu pe bandimela église ya liloba deuxième témoignage nanga ezali tant bébé wana botami bitumbe bande ko sila te e ko sala ke na lalaka na moni l'homme de Dieu ayepeka na bato ebele ndenga ya kana bango na alobi nanga na telemisko na bi papa ye aisi bato na botika libanda abina nga na eko zwa yo délivrance ya mwana yo eza lelo nga na bi papa nani kuna yebise pona makola bi kolobate na yebi nyonso na vandi nya bi landa ngai nga na papa na sima bi te yo za liboso nga na sima l'homme de Dieu azaki na sima na nga liboso to katisi to bando bimi na lipango na biso to katisi to komi pembe na mai po to zalaka na bumbu to zai pembe na mai to komi wana aisinga mata na fulu na mati aisinga timola na timoli après aisinga na papa o makola abi makola mwana yo bakundango awa zwango na zui abi to zonga leka liboso to zongi na komi place mwana vanda ka bi tsa makolo osimbi nyosa mibale tsango likwa makola mwana yo na eko tsango
donc makolo nazalaki nango elimo ekoti na kati ya makolo na ye abi mwana na yo azwi délivrance lelo oyo nyonso monguna abongisaki lelo nde yawe ayebi kosalela mwana ngo abi amen papa na surtout kindoto nake pa basali bayebisi nga balobi kaka ndenge omoni kaka nde mpe esalami salisaki ya pétrole to manse mwana na makolo naye kosalisa ya pétrole bamanse mwana bandi komanse mwana nde basali bayesi nga kende pa l'homme de Dieu na 14e okende kozwa lipamboli na yo okezwa lipamboli epa papa na telema fara na prophète na yebisi l'homme de Dieu ntango nani naloba abi koloba te ka nde ngai esanga na ndoto koloba te nayebi atelemi totema pendant 5 minutes asimbi mwana na makolo ezala vendredi asimbi mwana atelemi prophète aotala ye ka boye ayebisi alobi soki otamboli te bapeyi oyo nkolo alakisi ngai okotambola yango ndenge nini mpe mosala na ye okosala yango ndenge nini esengeli otambola maloba l'homme de Dieu ezalaka bongo alasimbi mwana apres asekisi azwi mutu na ye na mutu ya mwana atutisi yango apres ayebisi ngai nkolo esi asali ngai na babi amen na baluki nakei vendredi samedi dimanche tolali lundi mwana atelemi atamboli amen libota yango na kokumisa Amen libota. Amen. Nga pe na etatola monene na Nzambe oyo asali kasi na bomoi na ngai libota mobimba na nga. Tozalaki na mama azalaki vraiment gravement malade. Na témoigner pour na mama na nga. Mama na biso abelaki vraiment amitumisamaki makasi. Donc mokili ba mona kaka un jour ninga zawana aoza sute to perdre mais kondimela liloba oyo Nzambe ayaki osala biso ngolu malgré komitumisama na nzoto kimia yaki kokota témoignage nanga eza na partir ya maladie mama abandai kobela totambolaki presque na hôpital ebele basali mpe bazalaki kotika biso te bazotinda biso kaka bokende mpe kokutana na prophète parce que famille ekoma mpe komitumisama makasi comment mais ndeko na biso abelaka soki ezaki balobi basala intervention po balongola maladie insistaka biso sikoyo tolingaka kozala te oyo mokili elobi mais tolingaka na koyoka na oyo papa alobi so basali batindi biso bokepa l'homme de Dieu bokutana na ye boyoka ye makambo oloba biso mpe toyosalaka nde prophète oloba prophète orienté biso alobi te soki bobi basala intervention noki mutu akozala te mais maleme kolanda losambo kimia ekota kimia eki kokota mais bitumba ezalaka makasi mama ayaki kosala rechite basali batindi biso toke na église na hôpital oyo ezala na des bonhommes na matete toke kuna mama azobela makasi bandeko babi basaleka opération prophète babi basala opération te alandaka lipamboli ji mais eloko ezaki okamwisa biso prophète azaki te soki aye na hôpital atuna bakombo ya bato mais prophète abenga mama ya biso na kombo sans ke mutu ayebisa ye kombo na ezala maladi eloko wana ezalaki okamwisa biso makasi daye okumisa Nzambe po apesa biso kimia na kolanda liloba oyo nde tolandi liloba maladi ya mama ekomaki ozwa pe kimia na partir ya cancer ya basale. Deuxième témoignage nanga eza à partir ya hôpital oyo bachangea biso tozalaki kokende na Selembao kaka komitumisama oyo ya nzoto kaka ya maladi ya mama esa sous rechite donc na nzela nde tozalaka kotambola naye azalaki deja mokufi bato baoloba na nzela mama oyo ndenge aza na aza ebembe po eloko nyonso totelemisa emema biso babandaka koboya po baomona ye deja aza ebembe mais Nzambe ayaki kopesa nga nde mwana aza kotambola naye makasi apesi nga makasi nazotambola na mama mutuka tosenga baoboya tomata tokomi na hôpital oyo place batindaka biso wana hôpital wana baexige biso fo topesa $450 po batraite mama barein ekomaki kotungisa ye tokomi wana docteur insiste famille eya vike biso tondimela liloba famille vraiment balingaka vraiment kotala biso te na parti ke tondimelaka liloba babengi grand frère na bango aya asigné po
baparent bazalaki su te baboyi baoke signé na bango te. Mama obino ozwa traitement ndenge nini po docteur a exigé fo ba signer avant traitement ekobanda. Muta o signer azate. Et ça la maman pasi po libota bazolinga kokende ko se présenter te na hôpital. Allez, tozongi ndaku nde docteur atikala na numéro mama. To abengi biso alobi ne ti siko nde bozo ya kozwa traitement te ezo sala pe bien te. Mais na fanda kika aboye na moni papa moko ya mwindu azamwa a expliquer kande prophète azalaka aye awa a signé nini po a signé papier po banda traitement. Mama bi na benga no bandeko nanga kuna na tuna bandeko nyonso balobi batikalo leka na hôpital te po ba signé. Mama bi ekozala nani nde a signé la kinga mukanda na pona banda traitement. Mama fandi kaka kumisi nzambe alobi te ezaka motinda miteza ki mwanje te elongi na ende kenda iko signé biso kuna po mama azwa traitement. Chose grave na mbongo o basenga ki $450 wana ediminaka po prophète ayebisa biso toto ke kuna lobi bobeta numéro nyonso po famille pe baboye ba pesa mbongo te. To betika numéro camarade na moko kabeleka $150. Na $150 wana nda mema na hôpital nde yango pe ba traiter la kaye ba rein fongami akomi pe osala sel asubi pe po azako suba pe sute. Asubi kana $150 ana au lieu de 450 kimia ekota quand nde pe prophète alobaka beta abeti pe ndinga beta kana pe basungaka ye na mwambongo wana pe apesaka donc yango na yeko kumisa nzambe monena liloba eleki makasi soto banzi ko témoigner ba témoignage eleki ebele vraiment pona bomo ina biso na ba vie na biso ndenge ezoleka na kumisi nzambe po prophète konda assista biso na makambo nyonso o elekela biso amen. Amen libota. Amen bandeko. Nazo témoigner pour na mwana ngai. Mwana nga azaki na mukumba. Mukumba wana banda mema mukumba wana ederanjaka ye kaka. Ederanjaka ye en plus mwana azaki na pension ya kolala. Na pension wana ti mwana landi traitement ba kilo nyonso tu. Ekomaki na suka ba docteur babi akonda échographie. Pa ake église a expliqué basali balobi nzambe akosala. Abi bokende pas l'homme de Dieu. Vraiment mwana pe ayaki ayebisi ngai mama tala basali balobi ngai problème ezate. Solution kaka nde ezaka kuna. Pa to bongami to ekokende pas l'homme de Dieu. Tokei to fandi ti ndenge l'homme abimaki apesi biso lipamboli ngai na ke ati ofandi nanga na pesi o nazalaki nango na fandi na zelie ti aye kobima akei pe akuta na l'homme de Dieu a expliqué l'homme abi papa tala ndenge nazali tala mona habité kobanga te l'homme de Dieu aseki abi kobanga te zala na kondima kolo na biso akomi monisa mwana pa lobi amen ti abimi aye wana abi mama to sunuli to kena biso to zipe transport to zongi kozonga tozonga ka vraiment mwana zaika na kimia te ti mwana pasi alalaka te butu mobimba zaka na salon fandi donc mwana alalaka te nzambe nanga o mwana butu loyembo ngabi te kozana na kobanga te abi mama nazana kobanga te ka ndenge l'homme de Dieu alomaki nazana na kobanga te kaka pasi ndezo tungisa ngai pasi ekosila soki nazwi na pakoli pa akei alali muke alamuki aye kofana na salon ngabi nini abi pasi kaka pa tongo etani to yokende na hôpital akutana na docteur alobi na okomela ekisi akomela kisi wana pendant 3 jours tango ameli premier jour deuxième jour troisième jour to yokozonga na hôpital pasi kaka e continue abi lelo bokenda kute lelo bofobola na hôpital bon na kepe na bungisi biloko pa to fanika na hôpital to lali kuna na butu wana loyembo pakola ishi tongo etani ba 5 heures docteur aye abi bongama déjà ozokota nazwi ishi na pakoli ngabi kozana obanga te zalaka na bondima ti abakoti na salle donc fait tika libanda
tovandi ti papa basali pe ye kuna pe mwana babimisi mwana banda babimisaki mwana azalaki ya kokufa mwana asa akufaki na ye badokter babundi kuna pe badokter basali mama esili bazotalaka position ya mama pe ase akei mama aza susu te mama ase akendeki mwana akei badokter bazobunda nga pe sika nazalaki ka loyembo ti mbala moko babeti mwana ozonga te mama pe basali ye ti bakomi presque na suka batali mama epai akendeki akutani na l'homme de Dieu mama sa kendeki akutani na l'homme de Dieu pa tabakutani boye alobi yo kosala nini abi l'homme de Dieu ngai naye kaka oyo kosala nini abi nayebi te l'homme de Dieu ti naye na l'homme de Dieu babandi kokende lekisi liboso bandi kokende tango bakomi na esika moko batelemi abi tala kona na ngabo omoni nini ayi komona batu oyo basalaka batu mabe na mokili esika batiaka bango bamusulu kola magorodo bamusulu kola suki b'insecte nini dogi bazozika bakomi penza lokola beskelete abi omoni abi l'homme de Dieu nzoka nde boye biso tosalaka mabe kuna nzoka nde basalaka biso boye abi sava baleki na etati wana babandi kokende bakomi su na esika moko boye batelemi ntango batelemi abimisi ye sikoyo livre ya monene abi bon sikoyo nabanda kotalisa yo afongoli première page alobi osala misala bolingo abi l'homme de Dieu nasalaka afongoli olambela basali abi nalambela basali balekisi offrande surtout ntango bakomika na point ya offrande bandeko baobo negligaka offrande boyoka bafongoli page wana batalisi ye abi otiaka offrande abi l'homme de Dieu surtout na offrande kutu ndenge naza boye na pasi nanga banda pasi offrande recommandation basali nasalaka nyonso kesi nanga kolala kolamuka nabosanaka kesi nangai te balekisi page wana balobi eske lakisa maboko na yo alakisi maboko eza na makila atuni oliaka misuni abi l'homme de Dieu wana kobomba te naliaka misuni abeniel matoi asimbi na matoi abi moni ndenge eza boye eloko tozongisa kaka offrande nde ezongisi yo po otosaka offrande mais eloko na ozongisela yo eloko ni etikali musuni abende eloko ni etikali musuni 3 fois bandeko ti abi sava tango siko alinga azonga atali liboso kuna amoni mosali parmi basali na kati ya libota alakisi abi amoni mosali bwana alataki chemise ya pembe ya carré abi alinga aloba abi wana ndeko nanga abi te makambo wana etali yo te ti abalusi abi zonga ti abandi kozonga kuna pe badokter bazotonga pota mutu azolamuka te abi zonga kozonga na ye mbala moko loyembo ade Samuel bibaena emonani yawe bitongelo na mokili ni ona pamela yawe na makasi yawe na pema na zolona pena bango baina kinga pwete bazalaki na makasi kolekanga batemeli ngai na mokolo na makamba nanga yawe azalaki ekambeli pena misinga babimisinga ikinesika monene adikisinga pweta sepeli nanga
yawa pesi nga libonza kopila nanga boyenge bene nanga. Amen bota. Vraiment bandeko to simba liloba. Liloba o prophète Konde Paul Dominique ayeli biso. Soko ozo négliger liloba oyo. Donc eza pasi pona yo. Amen. Asali bongo abandi kozonga na loyembo, abandi kozonga na loyembo, abandi kozonga na loyembo. Mbala moko ba docteur esika bazalaki ba moni mutu a bouger, abi tout ça no to silisa ponenga a bouger boto moni ke sava. Ti batongi bakomi presque na suka mutu pe abandi ko ningana baswanie ye mwana pe kuna mbala moko alela kate aleli. Mwana pa leli pa babongisi ye titi mama bouja babongisi ye babeni ngai babi mama yaka na koti babi zwa mwana na zwi mwana na bimi babi kende bongisa place na bongisa idea place na zwi mwana na tie na mbeto na zwi mwana tie na mbeto mama pe kuna ngai prophète Konde ti batongi esili balatisi babongisi bamemi baikotia na mbeto. Vraiment bandeko to simba liloba ye moko soki azo témoigner donc esika azali azolenga azuta mama makambo nga na moni kuna kaka ndenge nazoyebisa eza te ke na fonde eza vraiment makambo oyo ba obo negligeka offrande dime offrande kesi wana batia wana pona mutu nyonso eza pona kobikisa molimo na yo eza pona kokangola libota na obimba. Amen. Vraiment na tondi nzambe ya prophète Konde elongo na basali na ye bazotika biso te toujours na losambo toujours na orientation pasi ye basali ba orienter yo tosa bandeko basali balobi ke sala boye sala kende boye kende landa kaka kende pas l'homme de Dieu kende pas motinda mite mwanzi te nde elongi na ye moko ebikisaki bango. Amen. Amen. Gote ya Bwana. Mutu nyonso etant que atama kolokat na liloba esengela zakana ese ebianga bino kombo ya kosakoli Jonathan Bongobo na selile ya bois d'Ipen accompagné na mosakoli Mayasi na mosakoli Emmanuel moté titulaire moté John moté second moté Joël maman Marie vraiment l'homme de Dieu libota mobile bois baza vraiment nécessaire wa makas que nzamba tindeli biso vérité nzamba tindeli biso lumière na mokili na nzela liloba mais biso bano to ya liloba peut aussi na comprendre que accomplissement au Christ alaka ki utakala lele kinti na mokolo na lelo na nzela liloba la nzambe po na tinzoto babenge prophète comme le prologue vraiment papa ça libota bwali mobimba na losambo ya mo pa témoignage Teza awa eza terme belé na bolamu mosali karte na biso na bolamu ozosala bandeli tala humilité na yo mais vraiment merci na sa grandeur le prophète comme le Paul Dominique merci na maman Safala bolamu na bino eleki terme belé karte na biso to okote biso tozali bakufa yo mokola mai na bomoi oyena mokili mpona opesa sokinia libota ndenge bazali baproblème ezoza na tele mais ozolemba bango te ozomoni mwasi na kati na libota ozobimela bango ozoasiste bango ozolemba libota te biso tomoni te nini tokokopesa yo parce que même na oyo nyonso tozopesa ekoki nano te c'est pourquoi babengi yo sa grandeur na yo ezali toyebi te dimension nini tokoko imagine yango mais ezali ba merveille oyo ezali kosala kati na libota papa lemba biso te na bandimi na yo bao nyonso bandimi kolanda liloba ebele baboyami na mabota ebele mokili eboyi bango kasi yo okoti biso opesi biso vi tozosenga na nguya na bino na bolingo na bino
bon continuer toujours à supporter biso parce que tous abana. Quel que soit ma bena biso, ma bunga na biso, bolembaga biso te. Na tanto comme alibuso na bino, boyambaga biso lo bola bana. Pe boyambaga biso na bolimo nyos. Bolingo wana et continuer aux ala pour demeurer pour être sans bino vie exacte. Amen.